Votez Fachi, votez Béton, votez Moëlan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamukang, Sutukang, Gulumato, Ebisaki Bino Boro Sangana Pobo Luka Botombo la Fachi Boro Kute Libanda Tinakati toujours béton. Moi, j'ai 15 ans, pas si à la maternité. Nano na posa mwana ngai naza vivante non na kufite ndenge ninga mama naza envie ko ko kendo boko elanga mwana donc naza dignité oboko la mwana ana boko na bota ki ndenge nini naza na posa presa tinda na ngai na mwana ngai to kenda poto ngambo na boko la mwana ngai ba privé ngana mwana ngai naza timu ko mona koma majeur bongo ya olukangai on a question réponse ya Magali Chitundule qui peut-être c'est propre il y a président JB Piana il répondre de ngamona en tout cas papa na ngezo pesa nga passe na motema loko epousse ngai na ebité pour na ngi président to futanga boy azwi nga na bomwana na servir ye na zaki danseuse pe na botele mwana bato mosusu kuto basali leloko te mais amemi bango na poto na ebité motema ngo ya nini après azosala nga boye les indiens Papa Nabila Seigneur, mon autre souga, les boissons pendant les parties, 3 parties, souga pendant les parties, 3 parties, les boissons pendant les parties, 3 parties, on décide les poissons, les boudonnels, naki kota mama Agnès croit que maman kokotela nga kozala naître mais maman susuka donc ndenge moko kaka na président na ete soki président moto ayebisa bao makambo wana bazomanipule nga na ye Magali Chitundule kia président bazomanipule nga makasi na c'est comme si nakomi rejeté lelo eloko esalanga mpasi yango wana ntango ozobenga prise bato fo bayeba ke vous parlez de papa chéri parce que ye nde moto azali vraiment président ya bcbg place oyo ozalaki kobundisa ngai d'autres fois naketala mwana kuna ezalaki terrible nga na ye Magali eka Magali abambanga molangi ya parfait na ndako ata bino moko vraiment mama azala na katikati mama lisusu donc basangeli nga kuna pendant combien de temps bazwa mwana oyo omonaka mwana olisu te bazwa mwana 5 ans na 5 ans sikoyo mwana komi na age sikoyo mwana kosalaki 9 ans déjà donc ça fait 4 ans c'est méchant kita kopekisa nga tena ketala mwana na ngai ya bolenge vraiment boti na bomwana na age ya 15 ans opekisa nga na mwana nga tena zela ti mokolo mwana okola bona ya otala mwana ngai na ouais basobelanga lupango mena nsima toyomona mikandani eza yango te frappe eza lupango papa moko ya nga afandaki wana navandai na kati wana apres na nsimi compliqué balongoli oyo babena namoni kaka ke nasusu te komi aboti mwana nga ya pasi Votre dernier déjà était même foutu c'est que c'est une grande dame avec un grand G mais dans le cadre actualité tous les sous le repère ça va ça on repère ça concerne de tomber ça na et puis c'est pas si peu mawa pour moi na moi en tout cas Brinette cette fillette oyo abana ko bina na BCBG bande ko nyoso yebi mwana ana aya wenge selon bato mosusu elle avait 8 ans ba mosusu 12 ans abana obina et pas JB Azaki vraiment moi la moqué Azaki même pas adolescente c'était une do Azaki c'était un enfant tango aye wana bandeko na habité na se situé wapi nazo bate na se situé wapi na likambo étant mère bandeko nana bana mwana bandeko nanga nde boyoki na monoko na ye abota na JB Piana aboti na age 15 ans
toyebi zemi esala 9 mois ya libumu. Donc zemi ekotaki na 14 ans. Et na 14 ans wana eza te age oyo babandi koko nayebi te nabenga ngo terme nini toloba kobima pardon wana ya kutu mwa koemploye te ji babandi koabize mwana oyo azalaki nanu mokie certainement na ba 12 ans wana kaka yelaka soki mpe 8 ans soki mpe 9 ans soki mpe 10 ans bon tozwaka 12 ans bandeko jibe ana bana oyo bakobota mwana oyo mwana jibe mpiana oyo akutaki kobala mwana ya emenea il paraîtrait c'est son 3e garçon sikoyo ya liboso aza nde ene certainement mwana libo ya jibe mpiana liboso akoza na ba 40 ans quarantaine d'âge donc mokolo na nga mwana oyo akobenga jibe koko jiba mwana 68 so na bosani te jibe mpiana 67 jibe mpiana 67 je crois bandeko na nga nayebi te je sais pas quoi dire naolenga babandi koabize mwana babandi kodwa te mwana oyo deja moke tia bandi opénétre mwana oyo nayebi te bandi opénétre mwana oyo tia ezemi abotisi ye autilize mwana oyo asaleli mwana oyo mwana akotieli mbongo asaleli aura asaleli étoile c'est évident eza nango te likambo ya kosamba eza wana te toyebi comment ça se passe esuki ka wana te alali mwana oyo abuse ye aviole ye quelle méchanceté basi bana bango ebele ya baforme tu ya kitoko ya mwindu ya pembe ya mikolo ya age nubile oyo ana droit kolinga mobali lokola mwasi nyonso mais bébé oyo moke innocent. Les amis, Jibe Mpiana a des enfants. Il a des filles aussi. Jibe Mpiana a bana ya basi. Mwana ya Jibe ya mwasi basale boy. Mwana ba 12, 13, 14 ans, 15 ans. Tata mwa mukolo ya ba quarantaine d'âge. De simba mwana ana baniko tia chezemi. Croyez-vous que ikomi na mato ya Jibe Mpiana yoki yango obeta maboko akobina akosepela aosilika ekoma mambo justice bokanga tata wana sikoponi kosala ngo na mwana moninga pauvreté ya mabe déjà na baparents ya mwana kotika mwana kene kobina na âge ya 12 ans je sais pas babanda s'attendre na nini elelo o bandeko utiliser mwana use ye basilisi ye bakosi na kosombela lupango bazwi lupango bateki moto moko aya kobimise na ndako abimi esuki wana te bazwi mwana ngo ya mawa bota bakopesa peut-être moi esengo lobi bazwi babotole mwana esuki wana te privé mwana wana ana droit même ya komona ye te balobi azela ti mwana na kokisa 18 ans bongo aluka ye sérieux comment on peut être si méchant tina niveau oyo bandeko mbongo te ezozanga Jibe azwa mwana mwasi oyo atindela poto na mwana na ye parce que mwana abongaka epa mama na ye surtout ya moke abokwamaka malamu epa mama na ye boyoki ndenge azolela Jibe atinda bato mosusu kutu ya pamba ya eloko te na poto ye asalela Jibe mbongo likolo nango aboteli ye mwana plus baviole lelo oyo Jibe azofuta ye monnaie de 5 jours tout bien ofo olukela ngo kombo mosusu
nayebi te bato oyo ntango baifonge wana bazo kobimisa bondoki na bango libanda koexpose misala na bango mabe. Des fois bato bafingaka bango. Pourquoi vous êtes ainsi? Eh bien, ils ont raison. Ils ont raison. Neti babilo neti ya baboye. Ça, c'est plus que la sorcellerie. Ça, c'est plus que la sorcellerie. Kofindoki. 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 Il y a des plus que Kofi na Congo wana bato lokola ba jibe. Kofi kutu azwata ba magère ba danseuse de Kofi bazala ba o bafunda kai wana bazala ba mineur te bazala ba magère. Bazala ba magère batika bazala ba mineur te. On ezali ka fallait ko ba basala ba live awa wato yoka kana. Bazala ba magère. Bazala ba magère. C'est vrai, viol yana kati parce que ba forcera ba mais bazala ba magère. Oh bébé. Bébé. Quelle méchanceté. Ozupe pantalon longoli. Otika libo totolo to veut dire mo taxe. Liboso mwana mwa mokie. Oyo akoza koko na yo. Mwana mpozo longole bilamba. Bande ko limbisa ngai. Nazo imaginer scène. Siko mbinga tatoro la jibe pe na sala inde na kamwa mwana oto mona obina ana. Bomoni mo mwana wa mokie wana zo bina ye wana. Azai na aji wana. Siko na o imagine siko mbinga ya jibe na mwana wana asala inde ni. Amatela kie. Avandisaki mwana liko na ye. Yesu nzambe. Yo kela biso mawa. Tia bana osala mouvement. Oh God. Nzambe. Lifelo tonda. Eza pasi. Ebota lelo via mwana onde baby to pende suki. Kaboye. Vraiment. Ende kwa jibe ya mwasi yake nokubeta mwana bato. Pona nini? Parce que bon baliba privé penza mwana kudo mwana na mona ke souti le solo si la cope vide. Et salema wapi, ezala wapi, bomona wapi, boyoka wapi. Et belé abana jibe mpe naza na bango de gauche à droite. Bako kite vraiment. Mwana oya monika ya ko privé mama na ye. Mais attendez tous à la bato. Bofinga amida. Bofinga amida. Oh mobala modèle à boye. Quelle est cette femme qui va supporter ça? Eza pasi. Mboka Congo. Nema amtozo bunda. Likamuna droit de l'homme. Droit de l'enfant. Justice na mboko yo. Bama amuneti ya baboye vraiment. Bama amuneti ya baboye. Na mboko penza loi ezali maambo boye. Nde bakangi kasamba. So ba okanga pe jibe ozala malamu. So ba okanga pe jibe ozala malamu. Bakasi baze bele. Na Congo wana. Ya pasi. Ya vraiment mawa. Bakasi baze bele na Congo. Nazo même maloba. Bato ya jibe. Ba conseiller ya jibe bo solana papa chéri. Azong c'est la mwana ba droit na ye. Soka monique ya azui mwana pona ba condition de vie. Problème était. Il paraîtrait na Congo. Loi et loba ke parents wazamie. Aza na vie équilibrée ne mutu na droit boko la mwana. Soka monique azui mwana po boko la mwana parce que maman n'a pas possibilité te ya problème te mais néanmoins elle a droit à remona à mwana na ye. Elle a droit à remona à mwana na ye. Et à part ça, JB a récompensé mwana mwasi oyo. A dédommagé cette fille. Oya baby c'est vie. Mwana oyo. Oya baby c'est vie. Sora zagi motema malamu. S'il était vraiment un père, s'il était réfléchi, à koka eta kozongisa mwana au classe. Aza kobina, ezaka pasi.
a préféré azwa binisaka ye comme ese danseuse akotela mbongo na place asunga ye motema moto à 12 ans falaka ata azwa ye lokola mwana ye atangise classe makoki te ezangaki ye lobi mwana wana akoka mpe ata kosunga famille na ye non lui va préférer de se servir de cette fille sans lui rien donner afuti ye nayebi te nabenga ngo monnaie de nini oyo mpenza eya mpasi eza mawa eza vraiment mpasi eza mawa yango moni bato bolandaka bamusicien vous avez un très sérieux problème bomoni bino bato bolandaka bamusicien bafana bamusicien onga warie onga gaulois onga fionto onga fwati vous avez des très sérieux problèmes parce que bato wana bazwa mission epa na satana nayebi te eya mpasi naozanga meme amba koloba parce que likambo esukisinga motema na niveau moko namoni na kosuka abonnez-vous massif ya mdg de mafuta ya sika faites large diffusion partagez bandeko mpona chite na koloba la bible dit tout ce qu'un homme aura semé le moissonnera yango moni bible ezoloba oyo olingi basala te kosala mpe moninga te bino bosalaka bato mabe et vous en aurez pour votre compte lobaki moto asala mokili oyo miso na matoi ekufa ye mais soki amonaka mpe ayokaka un jour namoni ebobongola mitema tomona ebala nsima de bonnes choses à vous merci uti mwana nga na 15 ans pasi ya kokende na maternité nano naposa mwana ngai naza vivante no nakufi te ndenge nini nga mama mwana naza envie oyo bakokende obokolela nga mwana donc naza digne te obokola mwana wana bongo nabotaki ndenge nini naza naposa mpe eza ntinda na ngai na mwana ngai tokenda poto ngai moko nabokola mwana ngai baprive nga na mona mwana nga nazia ti mokomona okoma majeur bongo ya oluka ngai wana réponse ya Magali Chitundule qui peut-être c'est propre il y a président JB Piana de répondre nga mona ntuka papa na ngezo pesa nga passe na motema loko epousse ngai nayebi te mpona nini président tofuta nga boye azwi nga na bomwana na servir ye nazalaki danseuse mpe nabotele mwana bato mosusu kutu basali eloko te me amemi bango na poto nayebi te motema ngo ya nini apres azosala nga boye les Indiens Papa Jamila Seigneur Monotsuka les boissons qu'on a des parties 3 parties Suka qu'on a des parties 3 parties boissons qu'on a des parties 3 parties on décide le poussu naki kota mama Agnès croki mama kokotela nga kozala netre mais mama susu kaka donc ndenge moko kaka na président na yepe soki président moto ayebisa bao makambo wana bazomanipule nga na ye Magali Chitundule kia président bazomanipule nga makasi na c'est comme si nakomi rejeté lelo eloko esalanga mpasi yango wana ntango ozobenga prise bato fo bayeba ke vous parlez de papa chéri parce que ye nde moto azali vraiment président ya BCBG place oyo ozalaki kobundisa ngai d'autres fois naketala mwana kuna ezalaki terrible nga na ye Magali eka Magali abambanga molangi ya parfait na ndako ata bino moko vraiment mama azala na katikati mama lisusu donc basangeli nga kuna pendant combien de temps bazwa mwana oyo omonaka mwana olisu te bazwa mwana 5 ans à 5 ans sikoyo mwana komi na âge sikoyo mwana kosalaki 9 ans déjà donc ça fait 4 ans c'est méchant keta kopekisa nga te naketala mwana na ngai ya bolenge vraiment boti na bomwana na age ya 15 ans opekisa nga na mwana nga te nazela ti mokolo mwana okola bona ya otala mwana ngai mais ouais basobelanga lupango me na nsima toyomona mikandani eza yango te frappe
eza lupanga papa moko ya Beta et moluba esili 12. tolonga nga afandaki wana navandi na kati wana mpe na simi compliqué balongoli oyo babenga namoni kaka ke no Eh. nasusu te ekomi aboti mwana nga Ya na pasi, hein. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.